Raisa Pindi, Zwana no Perik Olata. Yo na batoyo, bozo continuer koloba n'importe quoi. Zana na memango malembe. Vomina lobango na kalme nyoso poyoka. Ya piana no batumboti. Libolo ya mama yo. C'est quoi? Ça veut dire que t'es bien habillé. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Libolo ya mama yo. C'est quoi? Ça veut dire que t'es bien habillé. Raisa Pindi, tala bien yona batoyo, bozoloba bani, boloba kabadi n'importe quoi, na kombo ya la baronne, na personnalité nae, na vie nae, autrement dit, ma finga. Tala bien, na bino nyoso obro fingaka, Karine Mokonzi la baronne, Raisa Pindi, soko tali bien, okomona, yoza numéro 1. Oza numéro 1 te na succès. Oza numéro 1 te na kitoko. Oza numéro 1 oyo aza neloko mosusu te okoko sala. Oza neloko mosusu te okoko sala. Oza na likambo moko te okoko tia na site balanda yo. Même na propre mobali na yo. Poturo yo alandaka yo. Metango oza okalinga biloko akolanda te. Tala yo moko. Tango lobaki. Nakoloba lisusu makambo ya Karine Mokonzi te. Tala bien. Ojiraki na motema moko. Parce que okanisaki. Lokolo lobi bongo. Alors, lobi nango tango kotia obanda émission, batu oba komo ya kotala yo, bakoya kotalo kaka, po baza ba fanatique na yo. Mais non, baza ba fanatique na yo te. Bato baya kotala ka yo ezande, baya kotala ka ridicule o yozo sala, ekomemo wapi, ekosukso wapi. Par exemple, nga makambuno na yebi yango ndenge. Batindelinga ndabo, batindelinga liye, rien. Natalaka yo. Eske ngai na fanatique na yo? Kanisa bien. Naza fanatique no? Rien. Alors, na ba 14 000, 15 000, 20 000 vues okobeta to 6 000 oza na moto moko te. Oza kaka na bato yo bazalaki na yo tango ya kokalinga biloko 25 personnes. Sikoyo mokolo olobaki okoloba lisusu kombo te landa émission wana. Landa ba raison pesaki. Landa modèle olobelaki. Parce que yo moko yebaki ki oza susu neloko akoloba te, beshek na beshek faut changer modèle. Omonaki ke pourquoi on continue kolobela toujours Karine ozola la mabe ozosala ba cauchemar atoza na kanda na ye. Donc tango yaki kolobaki otiki walaki sincère. Soki tembe okolanda malobo nga na zoloba te, tala ba video na yo banda ko résumé. Banda tango banda ko kalinga biloko. Kotala no nyonso te. Oponi 2 vidéos tango zako kalinga biloko. Oponi 7 vidéos tango ozofinga Karine avant olobake otiki. Simanango ozwi kaka 3 vidéos tango zong otikaki kutu te otikaki kaka mokolo moko o continuer. O comprendre non?
Donc, soit 3 vidéos à Kala, soit 3 vidéos au Komo Finga la Baronne, tango lo bagake, bisonde mutobengi yo, simanango, récréation, tango lo baki, na tiki, lobi nango ye, o lobi lisusu, na lobaki na tiki, mais soki na ye po na boye, simanango, ba vidéo o ekolanda, zwa sosu misato. Tala bien. Tala bien. Soki opia résultat ni. Na ba image ya pamba. Ezo la kisake. Ozo koma na problème. Na kokolo bango malade ya mutute. Pota museo na lingala. E osalo passe. Ozo koma na problème. Psychiatre. Donc faut luka psychiatre. Ou bien psychologue. Oza ne besoin. Baluka kaka te soki oza na problème ya mutu. Balukaka soki ozo mona ozo comprendre rien. Po yo bisika ozo comprendre rien. Soki ozo continuer koloba mabe po na Karine eza kaka po na mbongo. Eza kaka po mobali na yo asepeli na bambongo bokotisi. Po mbala liboso na vie ya mobali no amona yo ozwi salaire koleka ye. Ozwi salaire koleka ye. Mobali wana kaka oyo komparaka na ekapere bapeti. Or kozo bosana na planète Terre. Premier pays oyo efutaka bien eza Suisse. Siko ekapere bapeti. Mobali ya Karine Mokonzi la Baronne. Père de famille ya famille Kikuli. O ezali na papa Maréchal Eka Evi Kikuli. Mama Karine Mokonzi Mamboli. Bébé la princesse Henrietta Kikuli. Famille wana. Alors, sikoyo. Yo, lokola mobali na yo, amoni, tango salaki mission otiki, lobi nango kaka mukolo wana butu, tango alandi lobi pourquoi? Parce que mbongo kotsaki, surtout lokola, olaksaka ngo na ye, otunaki tokosala nango nini, ye mutazo gererango, na libandi na ye, alors yango continue. Mais problème oazo za nango eza yo. Tala ba image. Tala ba image. Yo muto kende armé te. Mozolo ba lokola soda oazo mona défaite. Oazo mona batebele ba sili bisika ya zalaki. Raisa Pindi. Réfléchir. Kanisa malamu. Tala ba image na yo moko. Même nga papa robot na linga kina lobano te. Mais tangu na tali ba image. Na bi mwana mwasi oyo. Mobali oya moto na libandi. Ye. Akobomisa mwana mwasi oyo. Likambo yo aninga sala. Lokola moni mwasi akoti salaire ebele koleka ye. Asimbisi yango pe ye. Azo tune pe tokosala nango nini. En tout cas, ndeko mwasi Raisa Pindi zongela kokalinga biloko na yo. Ozana ba fanatiki te. 80% ya batu ba kotalaka yo ba chinois. Ba chinois révolté te. Non. Ba oyo ba bengaka yo. Wana ba chinois révolté. Na ba téléspectateur normal. Na ba rancune. Na ba randonnette. Na ba rando. Mais batoyo batala kwe belé. Pokoma na 14 000 views. 15 000 views.
20 000, 80% na lobby. La Chine de Karine Mokonzi. Ata okokamwa lobby, mais pourquoi bakoya po bakotisela ngai baview? Parce que moko ntango ayaka kotala ayebi azaye moko. Ayebi ke bachinois mosusu bakoya kotala te, bakipaka te, bato oyo balobaka mabe mpona la baron. Ale mosusu lisusu akei ngai ndenge nakoti boye nana koyeba naotala na ngai na TV naza mpe nga moko te tokozala mibale misato. Me nzoka bachinois oyo bakotaka pano bazali mibale misato te, mais 80%, oui. Na ba oyo basalaka mpe baémission bakotaka. Ata moko asala émission alobi ke tokende epai moko te tozala kaka na chez Mokonzi kosilisa asilisa émission akoti mpa na yo. Donc biso moto totalaka yo. Oui, totalaka mpo toyebi ozoloba mabe mpona la baronne. Mais sikoyo nalobi na yo mpona la baronne te, mais mpona intérêt na yo. Olobaki ozalaka na ndako ya 3 niveaux osomba te. So mokolo mpe koloba osombi ekozala ozwi crédit niongo. Donc oza na perte ke moto asombi, moto azofutela. Okomprendre? Mokolo koloba osombi o cash wana tokangami pema. Tozotala soko koka kofuta bempo na courant na mai. Po ntango osombi ndako complet cash bakontinuaka kofuta. Pe ndako kobongisa ngo sino te mairie akobuka ngo. Alors ndenge oza wana oloba 3 niveaux to 4 niveaux, on s'en fout. Soki tolindo tuna yo Raissa Pindi ndenge nini eloko liboso tokotuna yo ndako yo ozwela ngo ya privé to ya nini yo koloba ndenge koloba. Tango kopia tokotuna l'État abakiselaka combien to apiaka combien. Liboso tokotuna combien ezalaka yo koloba prix nango juste par exemple 1100 euros atofutaka 200. Sima tokotuna yo Raissa Pindi lokola eza 3 niveaux ndako na yo. L'État bakiselaka combien po ozofuta 1200 mbongo ebele. Yo koloba ngai bakiselanga kaka 200 bamwa mosusu 300 par hasard ezalaka 400 mais tomonaka pasi okoloba bongo. Okoloba jamais l'État bakiselaka 800 wana nayebi yango eza banzembo nayoka yango ne meme na bato naza na bango na niongo o baza na niongo na nga po soki na keluke akolakisaka kaka bafacture akobetelanga histoire ya milai. Siko soki aza na niongo te akoloba kote kuna bazopesa bandako l'État bakisaka boye ndako ya 1000 omona azofuta noka 150 ndako ya kitoko nyonso babakiseli yo. Bonake ba démarche, bonne chance. Otiki ye pa koti ba démarche et simbi. Donc 3 niveaux na yo okoloba ezala 10 niveaux mozana problème na motu. Alors 3 niveaux na yo wana na ndako ya Karine eleki ya yo 1000 fois. Karine Mokonzi afutelaka ndako ya privé. Atie déjà bi. Wow! Po Karine Mokonzi na privé wana na 1200 attaqué na l'État, attaqué na service social bakolobane wana te. Luka mususu poto ede yo. O comprendre? Bon, oyebaka nango déjà. Soki pe na lobeli yo oyo po na moni obando kumisa 3 niveaux na yo. Na poto tango muta kumisaka ndako so bazoloba no rien po kaka ozoba point. Mais soki babando loba na yo na kanisa yo moko komona clochard aleki yo na mbongo aleki yo même na ndako. Bien sûr alala libanda.
Alors 3 niveaux no wana, j'espère courant chaque semaine au futa. Ezate ke mukolo mususu okati no pe courant po boko futa 2 semaines. Mbongo zozwa futa nango. Mais surtout tala ba image ndenge na lobi na yo Raissa Pindi ozane na problème grave. Mobali nonde azane sengo. Poli bandi na ye ekomi kongenga. Moto na libandi. Nani atindi babeta Raissa Pindi na ekoku ezande yo. Libolo ya mama na yo. C'est quoi? Ça veut dire que t'es bien habillé. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko lekate sana, na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.